Bandeko Batali, Mote. Tala tozongi lisusu. Tozongi bongo na pasteur Charles Matondo, ya église destinée araignée. Oyo ezali bongo na Dudley, na zasir biso surtout toyebi église wana e pai wapi. Soki olingo kutana na mo sali na nkolo ndeko na biso azali bongo kuna na Dudley. Vraiment ezali pas cité mpona kozwaye. Pambate azali moto na nkolo oyo deja aleki mpe mwa mingi awa na kati ya studio na biso na yango biso nyonso tout deja tolukaki koyeba ye mpe toyebi ye ezali eloko moko ya malamu. Mate azali kote ya biso nyonso tout tozali koyeba église oyo ye akambaka. Vraiment likambo ya motuya oyo ABTV penza asengi na biso tozala nango na boyebi nde yango oyo. Pena moto na Nzambe topesi yo mbote. Merci papa, merci. Merci. Na sepele makasi susu ndenge lelo toujours songolo ya kozala so na plateau ya ABTV. Donc tozawana toujours na souci ya kolakisa bana Nzambe sango malamu ya solo pona toyeba lobiko et puis to vivre lobiko aussi tozwa epa Yesu Masia. Merci mingi. En tout cas, ndenge toyebi 100% Jésus-Christ. Voilà. Donc wana ezali ndenge biso toyebi kasi na mokolo lelo moto na Nzambe amemeli biso penza mate ya moko penza ya malamu mpe ya motuya lisusu makasi mpamba te ezali bongo titre ya mate na biso ya lelo ekomami awa ezali boye pona koyeba lobiko. Donc soit pour comprendre le salut. Alors penza na yango lelo tokoyeba moto na Nzambe alingi ayebisa biso nini na kati ya dossier oyo tozali kosolola lelo. Do toyebela yango ndenge wana. Eloko nini ebombami na kati, quel mystère ebombami kuna. Tolanda ye na bokebi ndeko nyonso esiko zali kamata Bible na yo zala lokola bandimi ya bere. Comme ça tolanda mateya tolanda pe makomi ndenge pasteur akoyebisa na biso. Mpamba te biso nyonso tokoya lisusu na bakoko sote. En tout cas penza na kosenga ndeko siko zali benga ndeko pe zwa Bible na yo comme ça toyo kamate ya pasteur Charles Matondo de l'église destinée à René amemeli biso awali. Le moto nankolo to peso maloba nini ebombami na kati ya pona koyeba lobiko to pour comprendre les saluts. Papa, je crois que depuis un temps, tous en ABTV, tous en parler sur le sali. Oya mona ke tous les séries à lobiko parce que makamba lobiko eza munene tellement na Bible oyo esengeli biso bana Nzambe esengeli to yeba. Parce que ceux qui te lobaka, yes, Yesu ayaki akufa pona abikisa biso. Siko est-ce que ba vie na biso et commandenge nini et puis faut to vivre comment to zaka na même état ya kala to yambi Yesu Masia bana Nzambe ka bon to zala. Non, ça dit que faut to comprendre lobiko wana. To yeba lobiko yango pensa lelo. Alors, pour to yeba lobiko et le que c'est important, photo kende na source place le biko et le la biso, c'est-à-dire que Bible. Ce qui te comprend de Bible malamuté, ils ont créé un système de croyance moko, oyo eza ya ko beba. Yango beba via batu moye e bonga ezate. Parce que via mutu eza ko salamana e loko mutu aondima. Or, e loko mutu aondima e ya ko uta par rapport ya onyon soye aza ko yeba na bomo na ye. C'est pourquoi système de croyance est très fondamental na vie ya mutu parce que yango même eza ko sala même mentalité mutu ezala formé. Alors ce qui mutu asosolu eloko mabe, ayebi eloko mabe, andimi yango ndenge zaleli, danger zake moyen a profiter na ko vivre yango bien ezate. C'est ko yango moni pour te comprendre le biko et sengi to yeba ba temps ya Bible na kenembala moko na penser na biso et sengi to yeba ba période oyo Bible e yebisi biso na terme ya Bible ba dispensation parce que oyo eza eloko yo très important. Bible eza composé na ba période ebele ba dispensation ebele mais na kozwango nyos na oksala ngo na 4 dispensations, c'est-à-dire oyo mona Bible eza ko la dispensation individuelle personnelle nzamba sali alliance sali communication na David, communication na Moïse, ça ba dispensation. Mais la lingi to ba dispensation ba période oyo e bandé depuis mutu asalama le premier Adam si na temps otozalelo parce que
après enlèvement église, ba dispensation musu ezali. Le exemple dispensation millénium ezali. Mais to lobelangote. To suka banda mutu sala ma premier homme Adam, si lelo na ko grouper ba dispensation en 4 dispensations. Ba dispensation na lobi eza simplement ba période. Eza simplement ba temps, ba époque. Bible se met à bengo ba régime. C'est-à-dire que Bible to pesiango 4 régimes, 4 périodes, 4 dispensations. Donc, banda et bandeli, si place église ko souka, donc on atteint église lo. Parce que dans le but après église, vie au continue. Donc on a un millénium, c'est-à-dire que ce que tu kota kunatele lo, mais to banda mokile salama, banda muto salama, si n'atteint église lo, to pesiango 4 périodes. Donc 4 périodes, ok. Pour te comprendre le bico, pour te comprendre la Bible, faut te sur les 4 périodes de la papa. Parce que dans 4 périodes, tu vas vivre comment Nzambe a traité dans chaque période. Ce qui te sur les angoté, yango et ça to zima kambo ya période à Moïse, to yé nango lelo. Pourquoi to sangisa? Parce que to yé batte que ba période za okesana et puis Nzambe a bongwa na kate, mais aza ko traité na batu différemment par rapport à temps batu baza. Voilà. Donc par rapport à la période na période. Voilà. OK. Yango moni na tande ti temps église les période de grâce. Donc a dispensation grâce. Donc quatrième dispensation. Et ça temps grâce. Photo sosolango bien. Photo sosolango bien te tokozo makambo ya temps dispensation loi ya Moïse to nango lelo. Alors poto kende toke na premier temps. Premier temps exactement autant Nzamba sali moto à partir Genèse chapitre 2 na verset 7 tant Nzamba sali moto a teye na jardin d'Éden. À partir wana mutu azalaki na communication directe na Nzambe et puis na état ya Nzambe. Mutu alaki koyeba malamu na mabete. Alors jour mutu aye kokweya Bible lobi ke mutu akomi na boyebi ya malamu na mabe. Imaginez avant mutu asali sumu mutu akina bilamba te. Mais atika koyeba te ke azaka na bilamba te. Pourquoi? Parce que mutu akina conscience ya mabe na malamu te. Période bien période d'innocence, et la dispensation à innocence. Pourquoi moi innocence? C'est-à-dire que mutu alaki innocent dans tout le bien et le mal. C'est-à-dire que mutu a vivre na sens ya Nzambe. Voilà. Donc azo mo anika ka Nzambe et puis mutu azako vivre na atmosphère à présence Nzambe bengo Eden. Eden eza place physique té eza ba bengo atmosphère ya présence Nzambe. C'est que temps wana to bengi temps innocence. Période d'innocence, dispensation innocence, mutu azalaki direct na état ya Nzambe, communication Nzambe et puis azo vivre na kati ya présence Nzambe. Voilà. Mais mokolo mutu alaki mbuma. Période de changer. Donc, période de changer. Période de changer. Deuxième période de deuxième période de manipulation. Donc, période d'innocence est si. Parce que Moutou maintenant a commis conscient. Na mabe, na malam. A commis conscient que ngai naza ni. Nga naza boye. Tu vois? Parce que si tu bien, avant Moutou ali amboma, Moutou a qui courage à koboma moninga na été. Mais tout le monde, après qu'on li amboma, l'issue koti, Moutou a changé face à vivre. Mais Nzamba bongwanité mais mutu aza ko changer façon ko zalela parce que to comme na période ni période de conscience. To comme na deuxième période de conscience. Na période de conscience to moni à partir Adam lembuma si to moni ba papa Abraham, to moni ba Isaac, ba Jacob, ba to nyonso wan to ko ba avant na temps otoza ba za ko vivre na se ya conscience. C'est que ça conscience est là ici, dispensation conscience là ici, ba vivre selon conscience na bango. Parce que dans la période de conscience, Nzamba peut secréter le code de la route à vite. Donc, Nzamba le que oh, ce que sali boy, okufa, ce que sali boy, ma bezab. Donc, dans la période de conscience, il n'y avait pas encore l'indication de la loi, l'indication de la vie à mutu. Donc, mutu a vivre selon conscience na ye. Yangumba Abraham tant va vivre, ce que moni keza malam asali, abuna eza mabe asali. Donc, pour na bango, bazaki dicter na conscience na bango. Sikoyo, après conscience, tu es comme on a période avec la période de la loi. Période de la loi est bandit quand, période de conscience est souki wapi et souki na ngomba et sinayi. À partir de ngomba sinayi, donc les salamaki à makasi wana, nzamba zumi beko apesi na libota ya Israël par Moïse. Donc à partir de ngomba sinayi, temps est changé. Donc comme la troisième dispensation, troisième période, troisième régime, babengango régime ya mibeko, régime ya loi. Alors à partir de la loi tangoye, loi et yokebisa mutu,
Soko sali boye, bako bomayo. Soko sali boye, bako salo boye. En vérité, avant dispensation loi eya, ma beza qui na mokili parce que ma be kota depuis Adam aliambuma, ma be ekota. Mais tellement na se a conscience, na tant conscience, nzamba loba ki na muti loba te sur ma be na ye. Yango batu ba vivre sans ba ye ba ke makamuto sala ka ma be eza ma be. Batu ba kite. Papa be, qu'est-ce que ya? Mais pourquoi kasi nzamba tika ki ma be e umela avant apesa mi be ka Moïse? Parce que dispensation ya loi ya Moïse ezalaki premièrement makanisa nzambe te. Nzambe alingaki alakisa bato bolingo pe bolamu po attirer mutu azonge pai na ye na nzela bolamu. Nzambe alingaki asala mutu te ke non na obligation soko sali bote nga nzambe na kosala boye. Donc nzamba linga ki motalinga alakisa mutu amour pe bonté na ye pe mawa na ye pe ngolu na ye en fait que mutu azonga. Mais tango esali ba tamula ye nzamba moni ke mutu mage bolingwa nzambe ngolu nzambe mutu ozonge pa nzambe te. C'est là où nzamba eko kota troisième dispensation to bengi ya loi ayeko pesa mibeko epa tata Moïse na ngomba ya Sinaï. Donc ngomba Sinaï eza référence ya loi ya Moïse eza référence ya séparation ya temps ya conscience na temps ya loi. So tango loi eye moko ya biti ya loi eya ki po la kisamudu teke ozala malamu. Loi eya ki po révéler état ya mutu koma eza mabe. Parce que loi e lobby soko bomi bakoboma yo. Kozwa mwasa moninga te ko finga te. Pourquoi? Parce que ba mabe ezaki ko salama déjà. Siko loi eye ko la kisamabe ya mutu e bimisi mabe ya mutu poisa. Siko mutu akomi na conscience donc tina sala kaboye ezala kamabe. Donc liboso na yebaka te donc ko boma eza mabe ko finga eza mabe. Donc loi eye ko la kisango. Yango moni Paul alobi na mokanda Romains 7 alobi liboso tango naza ko convoiter na osala mabe na yebaki te ko convoiter eza mabe. Mais tango loi elobi nango convoiter te na comprendre que na sala ka mabe. C'est pourquoi surtout que na mokanda ya Romains chapitre 3 verset nango 20 Romains 3 verset 20. Tout le monde a moka ba raison en loi et puis n'a ko expliquer yoka Romains 3 20. Bible lobi boye car bien na lingala hein na lingala lingala za mi pa be hein na lingala na Bible nga lingala Romains chapitre 3 verset 20. 20 yango ya verset 20 20 voilà. Yango wana moto moko te akokoma bosembo po atosaka mibeko. Pambate mibeko ezali bobele kolakisa batu te bazali kosala masumu. Na français balobi car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. C'est par la loi que vient la connaissance du péché. Donc nanzela mibeko nde boyebi ya lisumu eye. Yango moni soko tuni avant mibeko eya otuni mutroka Abraham lisumu ezani ayebite parce que lisumu eyeba na kina note avant mibeko eya. Mais les sumu ezalaki siko yango moni moko e ba raison loi eye ko lakisa batu ke boza ko sala mabe o nyonso bo sala ke ezali sumu na miso nzambe nzambe asepelaka te siko pourquoi parce que période ya vie est comme siko contrôlé par rapport oyo mutu azali ko sala yango moni so tangi loi ya Moïse elobi soko sali boye ezongisilo boye et sali boye ezongisilo yango kama ebele esalami siko na ta ya loi nzambe aza ko traiter na batu selon oyo loi elobi donc nzambe andelo ko sala te soki loi elobi ke soki oyibi bakokanga yo bakoboma yo siko nzambe akokakola ngo te donc ça dit que tango sali yango conséquence à loi et ko futa mela yo parce que loi mte lobi yango tu vois siko na période wana ya loi nzambe azo traiter na batu ndenge mibeko elobi yango moni siko na période ya loi mabe ezalaki et puis mabe eza ko futa ba conséquence nango pa batu bon et moto nzambe rapidement na cadre ya connaissance to moni nzambe atie mibeko est-ce que mibeko wana ezali yemoko atie yango ou bien soit les ndenge tolobaka créons l'homme à notre image donc groupe wana crayon donc bazalaki bon habité crayon
est-ce que yé moko mutu apesi kaka mibeko wana ou bien ouais, chaque fois tant toza koloba ndeti ozongi na Genèse 1:26 tant nzambe be créant l'homme à notre image azako zwa yé moko papa na fils na Saint-Esprit baza moko alisanga en réalité so to expliquer biloko yo nzambe baza misato te nzambe azaka moko mais ami komisi batu misato pourquoi parce que ça li conseil na ye pour na ba traiter via monde yango mo so tali na création nzambe papa abandi koloba pour na création salama si manango tangu pour na kobikisa batu ekoki nzambe mwana mutu ayaki Yesu masia mutu aye tango Yesu masia si musala akei nzambe molimo santo aye na temps otoza na temps église donc ça dit que nzambe moko ye wana pe kaka mutu opesa mibeko epa ya Moïse. Okay. Mais na katsa bonzambe moko wana, ça dit que tozo mona Dieu en tant que le Père, Dieu en tant que le Fils, Dieu en tant que Molimo Santo. Mais nzambe ka moko. Ye mutapese mibeko epa ya Moïse. Siko mibeko wana, tango apesango yango toza koloba, ezaki na objectif non pas pour sauver mutu. Pourquoi? Parce que mutu déjà na état azalaki nango akina état ya lisumu état adamique. Tolobaki biloko ba mingi ja awa. Depuis Adam a péché, état ya mutu échangea. Nature a mutu changea, mutu azo vivre. Si natan ya conscience o ba bramba vivaki baki na état ya lisumu. Siko état lisumu tango mibeko ye elongwete. Mibeko eyeka ko lakisa mutu moni état ozanango eza mabe ozana besoin musungi aya ko bikisa yo. Mibeko eyeko condamné. Mibeko eyeko voilà eyeko condamné parce que yango ba bengi loi eza ministère de condamnation. De Corinthiens chapitre 3. Donc la loi est qui peut condamner mutu. Siko yango moni tango nzambe a traité na bat na sia loi a moni que loi et sali mutu te akoma mwana nzambe parce que mutu azako demeurer toujours na même nature alisumu mage loi eye et puis mutu azako changer vite parce que pour na information na sia mi beko loi eyaki pour échanger kati ya mutu te yaki pour changer motema mutu te et soit mutu yaki pour changer extérieur ya mutu parce que ko sala bote ça libanda mais na kati ya mutu aki na état toujours ya mabe état ya nature ya adamique o azwaki depuis lisumu salamaki siko yango wana alo tangu mutu azo vivre na état adamique lisumu yango mona si a loi mabe za ko salama batu bazo kufa o nzamba zo boma nzamba zo permettre ba situation na si mibeko nzamba zo permettre Eli abeli moto ezikisi batu alo nzamba zo mabele fungwami batu bakufi siko soki to comprendre comment nzamba za ko traiter na sa loi et ko limiter biso makambo wana keza c'est la loi parce que après la loi est la grâce période de grâce siko soki to comprendre ngote to kozwa o nzamba traitaka batu na maladie nzamba bomaka batu nzamba tchaka maladie to ju penser wana ya sa mibeko to yenango na temps auto vivre c'est là où ba foi ya bate belé ya ko beba pourquoi parce que to comprendre nengi nzambe a traiter na bate c'est le différent temps parce que na temps ya mibeko nzambe azako ko se permettre pe a tche mutu maladie baka ya Miriam na sa mibeko nzambe azako se permettre a siliki kanda na esali a bomi batu. Donc, tout le monde a bakawana ebele. C'est que pourquoi ça consalma et ça parce que bazala qui contrôlé sous la loi ya Moïse. Loi ya Moïse et ça ko dicté nzambe a traité na bango autre maté. Na sami beko kanda nzambe za ko se manifester. C'est pourquoi ça tangi na Romains chapitre 4 verset 15, Bible lobi que la loi excite la colère de Dieu. Donc loi eko bimisa kana nzambe tango salibo otosi be côté nzamba salibo alors nzamba ki na fasa ko traiter mususu te na sami beko au mona nzamba zo permettre babiloka mabe et toucher batu tu vois mutu akeko buka ba koni na jour à sabbat nzamba lebo lapide parce que na mokola sawa mutakosala eloko moko songolote tu vois sikoyo ba idée wana oyo ezako vivre batu na sami beko tozwango na compréhension yes ezako sala manzamba va permettre ango mais quelle période ya loi voilà faut to comprendre ango bongo parce que na cette période de loi nzambe azako se permettre en beaucoup de choses bezo sala pas bateau nzambe a sala ngwe pas bateau mais to comprendre pourquoi quelle raison na on peut ça deux trois raisons première raison c'est parce que baki sous la loi yé moko azo condamné bateau
loi ye moko azoboma. 2 Corinthiens 3, Bible lobi que loi est un ministère à condamnation et puis ministère à mort. Loi ye moko azoboma et puis azo condamné. Première raison, ça veut dire que Nzamba ko traiter na batu différemment na loi o yapese ki bango. Deuxième raison pourquoi Nzamba zako permettre beaucoup de catastrophes na vie abat na ta loi, c'est parce que mutu alaki na nature ya mabe, nature ali sumu, nature a premier Adam. Na nature wana Nzamba ko traiter na mutu correctement parce que mutu na nzeba ki séparé. Mutu na nzaba za mokote, hein? Bible lobi na mukanda ya il y a Romains chapitre 3 verset 23. Tous ont péché. Batunyoso basa les sumu ba perdre présence en Zambé, ba perdre nguya en Zambé. Tu vois, c'est-à-dire que à travers nature ya les sumu mutu alakinango mutu aza ko subir ba conséquences ezuta pa Nzambe. Pourquoi Nzambe a traité na ye malamu? Pourquoi? Parce que nature ya péché ezo permettre te Nzambe aza un amutu. Hein, papa B. C'est-à-dire que Babyloko sont des choses que l'Église fait comprendre. Pourtant, on a que la Bible, ce qui n'a pas commis à Saint Testament, il faut réfléchir selon temps wana. Ce qui n'a compris na zuma kamba Saint Testament, na ye nango lelo. Na lumière Ancien Testament, c'est là où tu opères des compréhensions à salut, lelo. Parce que na ya Moïse. Troisième raison, parce que diable nanu alonga makinanote. C'est-à-dire que Yesu nana eko kufate. Tu vois? Et puis le quoi ils sont kufite, li sait quoi? Oh, comme monsieur batubikela mwasika, ezalaki nanute. Et puis raison mususu oyo esalaki ke na tango akala na tango ya mibeko batu bazakonyo koma Nzamba tina maladie na kufa. Pour quelle raison? Parce que Nzambe ayaki na ko fanda kat na mutute. Pour mutu azalaki ekela mwasikate aki na nature Nzambe nanote aki na nature a premier Adam. C'est comme raison oyo nyonso yango ezako pesa Nzambe accès nzela asala oyo tokoko mona sa mibeko. Alors, yango moni, c'est qu'après mi beko tango esili. Alors, pona komana, tous va penser moko na Galate, Galate 3. Parce que souci nanga papa beza, bana Nzambe toyeba ko sosola, tango na otanga Bible, naza ko se retrouver na écriture à période nini. C'est compréhension nanga na Bible, faut eyeba awa makambo oyo concerné ba nani et puis Nzamba o traiter na batu ndenge nini awa. Parce que ce que tu comprends, tu as comme mélangé. Il y a un ça là que tu as le côté. Parce que na cause de comme susu, na mi beko, batu balaki na molimo santu kata bangote. Parce que molimo santu yewa na Nzambe. Nzamba kote kata na wote parce que batu baki na natira li sumu. Molimo santu ale kata bangote. Yango batu baki na bazako se permettre ako benga akoko senga molimo santu. En temps sur le service. Et puis Nzamba zako pesa batu molimo santu non pas à kota kata na bango mais aya liko na bango parce que état ya mutu ezalaki état impur, état li sumu. Tu vois, biloko nyonso wana ndeko nanga tozo tango na kati ya loi. Si ko to tanga verset moko. Galates chapitre 3. Hein? Galates chapitre 3. Verset 23. Yeah. Liboso tenzambe ala kisabiso nzela ya bondimi. Mibeko ezalaki kokanga biso lokola bato ya boloko. Hein? C'est-à-dire qu'un prisonnier. Okoko sala autrement te ba traité on est mibeko lobi. Alors, François lobi, avant que la foi, avant kondima eya, nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. Verset 24. Mibeko yango ezalaki lokola mokengeli oyo amemaka bana epai ya molakisi. Elingi koloba epai ya Kristo. Poto koma bosembo na nzela ya bondimi. Poto koma bosembo na nzela ya bondimi. Or, na sa mibeko bazako fonctionne na foi te. Bazako fona ko tosa mibeko.
soko tosi mibeko ne nzambe aza kondima yo yango ba phrase mingi toza attention ya kolobango o nzambe alingaka mutu o alingi non wana ki na sa mibeko nzambe aza kolinga batu o bazo linga nzambe fo yo nano mutu o linga nzambe koma na kotosa mibeko sima nzamba kolinga yo po nzamba pambola mutu na sa mibeko e senga otosa mibeko. Tu vois, parce que tout na sa mibeko qui conditionné. Nyonso la qui conditionné et pas ya mutu. Yango moniso to tangi Exode 20 place 10 commandements pesama. Au monde ba répéter pronom personnellement place ba bakati. Tu ne feras pas ça. Okosala nzambi ke côté, okogula nzambi sute, okoyibate, okolinga masa mningate. Yo. Donc nyonso la ki epa ya mutu charge ya kotosa makama nzambe, ezala ki epa ya mutu. Si ko mutu na nature alisumu alaki nango azoke pa Adam, azaki incapable ya kotosa mibeko na nzambe. Yango soki na ke plus loin na mokanda ya na okone ko tanga place mais na Galates chapitre 2 verset 10 Bible lobi soki otosi mibeko nyonso et que okwei kaka na moko okomi coupable na nyonso. Papa nanga c'était difficile. Alors pour la information à Batu Israël a joué 613 lois, 10 commandements au commandement banga et puis il y avait 603 lois cérémoniales et lois morales. Bah loi nyonso 613 lois. Okokondeni. Parce que ponzamba ndima za juste faut okokisa kotosa mibeko wana. Oh, selon mibeko ndenge na kotanga verset ngo je vois que pona na pesa biso ngo, hein, na lobaki Galates 10, hein. Parce que na zonga na Galates 3. Voilà. Oh nyonso sala ke maye. Ezaki période moko difficile. C'est quoi ngomoni nzambe a ki ne loko muso sate a traiter na bato c'est leur condition. Parce que na sami beko sali ezaki conditionnel na observation na pratique ya loi Moïse. Oh mutu alaki na difficulté ya kotosa mibeko ya Moïse. Na lobi Apenaza Galate. Dans Galate. Zana zongo. Je pense pas dans la Galate. Voilà. Non. OK. Oh, sorry. Bolimbisa. Yeah. Galate. Sorry. Bolimbisa. Avec verset on a Luca. Galate 2 10. Non. C'est trompé. Bon, c'est trompé. C'est-à-dire que c'est Galate. Bible de Bible. Sokotos, pardon, il y a Galate. Sorry, c'est Jacques. Bon, moni Bible, motu eza koto na biloko mingi. Jacques 2:10. Bon, limisa ngai, hein? Jacques 2:10. Jacques 2:10. Voilà. Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tout. C'est quoi papa ezaki difficile pour na motu yango moni intention nzambe tanga pesa ki mibeko ezaki po mibeko bikisa mutu te mais ela kisa mutu ko za muta mabe okwa komi bikisa yo moko te oza na besoin lisungi ya mutu abikisa yo moko kokate parce que mibeko wana po o sauver nango okoko to sango te. Pourquoi na ba raison to pesi mutu ala ki na état ya faiblesse ya nature ali sumu nature à premier Adam et puis Satan zoko dominer batu a code ça toujours ba condamnation lo epesi bango yango moni ato tanga na Galates 3 mibeko eyaki j'aime ça en français peut-être lingala abengi molakisi hein lingala lobi na verset 24 hein 24 mibeko yango ezalaki lokola mokengeli oyo amemaka bana epa ya molakisi hein donc na français abengi pédagogue hein ainsi la loi a été comme un pédagogue qui nous conduit au Christ. Tu vois? Donc, loi ayaki pour a sauver, loi ayaki pour a révéler ma bien mutu. En fait, a même ma biso pas ya Yesu Masia. Loi ba benye pédagogue. Linga a lobi mutu oyo a memaka mwana e pa ya molakisi. Eza lokola papa be. Yo za professeur. Ndeko moko sala ke pa ya mutu moko bana kelasi bazawana azui bango ayena bango epai na yo tango bakomi pa na kelasi na yo ye musana ye esili eko musala ya yo mutangisi molakisi olakisa bana sango moni loi ba benyango pédagogue ye mutu amemi biso epai ya Christ donc loi ayaki po a sauver te siko pour moi loi aye a condamner être humain.
loi et permettre colère nzambe et se manifester. Loi et permettre nzambe asala mabe pa mutu ndenge mutu azako vivre. Papa, imagine na temps otoza, ce qui te connaît qu'on a manté la loi. Bible lobi ce qui mwana na yo a otosate, benga bampaka, exposer moi na yo banga akufa. Donc tant la loi est difficile. Alors, yango moni tango loi et comme il a souka, assisi mission na ye, qu'est-ce qui s'est passé? A memi biso pas Christ non? Christ tango ye, aye ko kufa na croix. Et kolusu eza séparation. Séparation. Donc les temps surtout Jésus a banaki ko vivre. Voilà. Donc voilà to zala ka na croix. Na sami beko voilà. Voilà. Siko ne tango aye ko kufa na croix. Voilà. Et sika siko yo quatrième période. Voilà, papa, merci pour la lumière. Donc, même Yemoko Yesu, surtout Tangi na Galates chapitre 4, à partir du verset 1 à 3, Bible lobi, tangu ekoki, nzambe atini mwana nae aeko bota manasami beko. Donc, Jésus, Galates 4, Galates 4, 1 à 4. Donc, Yesu Yemoko abota manasami beko, a kol sa mebeko asali ministère na sa mebeko yango moni mbala mingi bayeli ye muta par exemple moi so saki lisumu ekobo wana bayeli bayebise Moïse sa mebeko eyebisa ki biso de telle femme photo banga akufa Yesu a permettre ngote pourquoi parce que Yesu malgré sur la loi ye muta pesa ki mebeko pa Moïse maintenant aye ko introduit dispensation mususu avec introduit période de Moussoussou. Yango moni na sami beko Moïse okoko sala eloko te mokola saba. Mais la plupart des miracles à Yesu asalango mokola saba. Ba optele melaye pourquoi sala bongo? Pourquoi? Parce que ye moko muto ala kolomi beko, ye moko muto yebi ke na ye pona sami beko. En fait a introduit période de Moussoussou. C'est pourquoi au mona tango a commis na croix. C'est pourquoi les 4 évangiles, les 4 évangiles, Yesu na samabele, et zala qui n'ont grâce. Les 4 évangiles, et ça nouvelle alliance était. Et ça dispensation à grâce. Les 4 évangiles, et na sami beko, ça sur la dispensation à loi. Donc loi et zala qui nanu na 4 évangiles. Yango moni tango to ye ko la 4 évangiles na Messia Yesu. To la très prudent to ko lokota biloko parce que Yesu ndalo bango. Non. Eza na sami beko par exemple, na par exemple songolo papa. Yesu na Luc 4 alobi l'esprit du Seigneur est sur moi. Moli mo nzamba likonanga apakoli ngai potena ste ya sangoma lamu na babola na kango la bato baza okangama. Siko biso to ko répéter phrase wana te parce que mutalobango Esaïe. Yesu alobi l'esprit du Seigneur est sur moi. Yesu atangi prophétie à Esaïe. Oh et pas ya Yesu l'esprit du Seigneur azalaki sur yete alaki en lui. C'est que bisopé, faut te confesser phrase wana, faut te penser que nous sommes sous la grâce. Oh mon limo santo aza sur ngaite premièrement, mais aza katinanga. C'est pourquoi langage à 4 évangiles. Tous en très prenant parce que 4 évangiles et ça sami beko. Le pasteur 4 évangiles même. Et ça n'a pas tout donc etorobunga. Merci papa. Donc torobunga. Donc tous là qui na loi. Voilà. Tant Jésus a vivre na kata loi. Voilà. Ba même lié moi si wana ba ebisi tala na loi Moïse et lobi boy. Yeah. Mais Jésus a permis qu'il y ait un autre. Voilà. Yeah. En tout cas même biso malembe plan. Voilà. Parce que Yesu aye ko sala musala abota mina sa mebeko. Alors ça la ministère sa mebeko. Yango moni biloko ming Yesu sala. Yo kana bien. Biloko ming Yesu sala zo buka mebeko Moïse. Mais quelque part, totanga ki balobi ki alobi ki je suis venu pas pour abolir, mais pour accomplir. Matthieu 5, 17, version lobby. C'est que ce qui te l'a dit bien, et ça c'est facile. Yes, lobby, je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. C'est que aïe pour alobate que banda lelo mi be ka Moïse pour ça ensuite. Non. Aïe o mi be ka Moïse ko sala te pona mutu. Et puis oyo mutu ko sala te be ka Moïse, ngai na e ko sala ngona place à mutu. C'est ça le verbe accomplir. Yango tanga komi na croix à accomplir oyo mibeko ya Moïse ko senga mutu asala. Mibeko Moïse lobi to sanzambe, ko sanzambe ko côté, ko linga boté, ko sala boté poko majiste. Siko Yesu na croix akokisi mibeko atosi mibeko nyonso na place à mutu. Mais kasi quelque part peut to landi susu balobi na biso ke dim e zalaki ko pesama ezalaki loi. Il y a Moïse.
loi ya Moïse il faut bopé ça dime boye Jésus alobi ke ngai na ye ko abolite na ye ko kokisa sikoyo ndenge ni zuto zui période wana to ko mema yango tsu na temps ya grâce wana ozo dim papa parce que mais ça dim tous wango je non ba plein pour t'expliquer ngo parce que ça mais ça photo sur ngo dans la Bible dim et outi et pas Moïse. Dim et outi na se mibeko Moïse te. Dim ezalaki avant Moïse. Donc et outi na période il y a conscience, période de grâce. Donc, parce que période de conscience Abraham avait vécu la période de grâce ya ko batama, grâce en nombre. C'est quoi Abraham a pesa dim. Jacob a prometté à pesa dim panzambe. Même so tali bana ya Adam, Abel Caïn, bazako tumambeka. So Dieu a introduit les actes de données panzambe depuis la création tant ça que les soumou. Bible lobite na mokana Genèse nzamba tei Adam faut ça la kabo da kopesa tumaka ngombe mais tant to ba acte wana kaina Abel ba osala ba bazo tumba les premiers fruits à travail na bango ça nous montre que Dieu les a instruits sur l'art de donner siko yango monte comme na Genèse 14 to moni Abraham a pesi dim et pas Melchizedek eza image à Christ. Dim ya semi be côté parce que batu ba sa confusion ba matin à dim ba te ango selon Moïse non ngaso na te à dim na te à Moïse te na ko kanga page à Moïse la dim na ke avant Moïse na ko expliquer dim avant Moïse tu vois ça veut dim so to sala ngo lelo non pas par rapport à Moïse mais par rapport avant Moïse. Mais Jésus est déjà venu, mais Jésus ça y est déjà, donc nous surtout déjà, et ça fout libiso, et ça pèse libiso, tout ça. Papa Nangai, comment tout dans la période Papa Nangai, je crois que ce que tu m'a dit, tu zanga makamuto toloba awa, parce que tant que Yesu a accomplir loi, et là qui cite que tu vivre nengi to lingi. Non, et là qui si makambo ya kotosa makambo ya kotambola malamu makambo ya kolinga muninga makambo ya kopesa eza ba principe auto vivre nango na kati ya royaume to vivre c'est-à-dire que soki na lingi yote nature nanga ya amour esate donc eza principe mage Yesu akokisa mais ngai na responsabilité na vivre en corps na oyo vi Yesu Masia apesanga c'est-à-dire que longola babiloko wana parce que Yesu akufa asekwa kokisa wana tokomi ko interpréter tant grâce mabe grâce et longoli pratique malamu te grâce et longoli kotambola malamu te non oh Yesu asala ngo pona to vivre non pas c'est l'obligation ya loi Moïse mais asala ngo po to vivre lelo na ta ya liberté na osala eloko non pas parce que na obanga Moïse alobaki so yebete mayo non ce qu'on a ça on a liberté amour na ça lango expression bolingo par exemple aux toucher ma dim ce qui na pesa 10 000 lelo na pesa ka 10 ngai na pesa ngo non pas parce que na banga ndenge Moïse alobaki soko pesité ba ko bomayo soko pesa ba ko maudire non nga na pesa ka 10 non pas pour na banga malédiction mais na pesa ka 10 parce que ça expression amour na nge panzambe. C'est ça la vie à différence. Donc, tu peux expliquer un jour. Tu peux expliquer. Bible a parlé si misala ya les œuvres de la loi, misala ya kondima et puis misala non, les œuvres de la loi. Misala mi beko et puis misala ya kondima. Il y a les œuvres de la loi, il y a les œuvres de la foi. Tu vois, faut t'expliquer biloko wana. Alors, les œuvres wana, et ça va même œuvre on a ça Moïse ba osala, bisbe to salango. Mais le problème c'est quoi maintenant? Intention na motivation derrière les œuvres est différent. Vous comprenez? Donc, c'est ça. Yango moni, tous on a la page na biso. Donc, tant que Jésus a vivre. Donc, tant que Jésus a vivre. Tant que Jésus coma maintenant na croix. Yeah. Donc, tant que Jésus a vivre na sa mibeko. Mibeko elongwaki nanote. Mais ayepo ko qui sa mibeko. Et ça otusha ki. Mais est-ce que mibeko peut banaki ko condamner parce que yé moko pe azaki muto a chaki yango. Yé muto a chaki yango et puis yé muto a kolo mibeko. Donc moi est condamné yé ezate. Mais batu banaki quand même ko kamwa bazolo ba ndenge nini ozo sala boy et pourtant parce que batu ba yé ba ki yesute. Ba yé ba ki yesute. O yesu muto a chaki période de conscience. Yé muto a chaki Adam na kata jardin. Yé muto aye ko sala makambo nyonso. Alors aye na yé
pour na changer période. Ngam na pesa ki mibeko pa na bino, non pas pour na biki sabino, mais pour na laki sabino ke bokomi biki sa te bo na besoin na nga Yesu. Si ko na ya sabino ki mibeko o na osi sango. Yango mona azako introduire makamususu na sa mibeko auto sa yangote, eza pour na savoir que ngam na pesa mibeko na ye pona silisa marambo oyo na koti na phase mususu na dispensation mususu. Yango moni tanga komi na ekulusu asali musala sa kokosala atosi mibeko kwa Moïse, ça veut dire que accomplir nenge olobaki na Matthieu 5 accomplir yango akokisi yango. Papa eza le quoi exemple ozaki na nyongo ya na banque ya 100,000 livres ozaki na ndako fo futa ofuta kambona chaque mois mokolo okosisa nyongo wana yo na banque bokabwani parce que o accomplir dette. Vous comprenez? Yango il ça que tant Yesu a accompli ce que la loi demandait par le peuple. Yesu a ça on a croix. C'est que les gens maintenant ne sont plus condamnés, parce qu'on a besoin de bien côté les lois. Parce que loi maintenant va accomplir yango. Loi zako senga ponga nandima yo, il faut auto sangai loi. Pour na bénir yo, faut auto sangai loi. C'est que Yesu a comme une croix a atosi loi nyonso. Yango Romains chapitre 5. Verset 19, par l'obéissance d'un seul homme, batu nyonso ba komi justifié. Yesu a obéi loi mibeko nyonso na croix. So tanga komi na croix, asisi koto sa mibeko so accomplir rango, ayeko ganga phrase moko alobi nyonso e kokisami. Donc c'est à partir de l'année. Voilà. À partir de wana période de la loi et sili. Donc wana nanu donc avant que toi kufa nanu. Donc tant à lobby liloba wana, voilà. C'est-à-dire que makambe ba donc quatrième voilà. Quatrième régime et bandi wana. Quatrième dispensation et bandi tant à lobby tout est accompli. Nene kokisami, loi est kokisami. Onion so mutu senga sala ngai Yesu na kokisango. Période de la loi et sili wana. Yango Yemo donc tout le badon a mis sur le coin na kufagité donc na yé to koti na esco na période de grâce. Ouais parce que donc to koti pe na yé. Voilà. Quand toi pour moi quelque temps pour kufati. Yes, yes. Parce que tant que le tout est accompli, na quelques secondes après à expirer, à rendre âme. Ça veut dire que à partir de wana dispensation grâce et démarrer. Mais beko et sili. Yango sotangi Romains chapitre 10 verset 4. Yo lobi Christ est la fin de la loi. Yesu aza suka mebeko. C'est à partir à wana to komi na dispensation to benga auto alelo. Dispensation église, il y a grâce. Grâce yango to vivre. Yango Paul motonankolo rapidement kasi te malé mais motonko avant to kenena no. Kasi to tangi komo yango ya grâce. Voilà. Kasi ba négocier kuna bazota la bayiba. Grâce et la kisini. Yeah, ngolu eza simplement et outi na mot grec ba benyango charis. Charis c'est la kisi faveur oyo to méritate. C'est-à-dire que biso ngana yo ndeko nanga. Mutu moko te a mérita azala mwana nzambe. Eza ngolu, eza faveur to zwa. C'est-à-dire que nzamba lobi OK, na obikisa bango na teni compte na bango te me ngai nzambe na lingi bango babika. En tout cas, merci pena motona. Donc tu comprends biso nyo surtout grâce parce que to luka cette fois-ci biso bana na nzambe to comprenaka biloko basala na nzambe bazali ko yebisa biso. Parce que ce que tu as à comprendre, ils allaient que ça la biso passe minimum. Tu comprendre où ils allaient grâce. Parce que grâce, ils ont des bâtonnets bazako comprendre des biloko mabe pourquoi. Yango moli mosa linga to partager ces dispensations ba période. Parce que faut te comprendre que ce qui te sosoli que Yesu ayaki asisa ki mebe kwa Moïse. Lelo mebe kwa Moïse ezalaka lisusu. To koma na se ya faveur o to méritate. Papa nangai. Nalo ba lomo très clair hein. La nanga bien. So kinzambe a kotsa biso lola na ba mérite na biso. Na ba qualification na biso. Na oyebisa biso moto moko te a kota lola. Docteur kota lola eza grâce, eza ngolu, eza faveur. Tout na mozino na mokanda Jean chapitre 14, Jean chapitre 4, eza li kabo, eza don. Na otanga Ephésiens après, eza li kabo. C'est-à-dire que eza ngana yote mutu to sali po nzamba accepter biso. Eza volonté nzambe, eza choix ya nzambe. Nzambe mutalobi OK abe ndengoza na lingio bongo. Eloko yaka na senga
yo ndimanga nzambe yango tango to ndimaka Yesu eza faveur ya koma bana nzambe tango to ndimaka Yesu salaka effort te ko na tiki mabe na tiki non eza kaka nzamba lobi OK lekolo ndimi musala saki ne kulusu ya kobikisa yo alors okoyi mwana ngai bon moto na nzambe quand même eni lisolo eza quand même moi munene en tout cas nayebi que toza déjà wana nanu na grâce kaka place wana to telemi wana kasi nde pe to moni kuna balobi yo tango Jésus kaka pufi rido à temple katani donc basini on inoto liko la saka liko la saka papa nanga ozo ko sala elomo kitoko ozo larger les solo hein non tango Yesu avant kufa bazaki na eloko abengi temple na temple toto kena image à la tabernacle baki na place mi balé na kata temple wana place à liboso zaki lieu saint oyo bato bazo kota ba bengi ba nganga nzamba sacrificateur ba nganga nzambe mais na place moko bengi lieu très saint mutu moka mtakota ko le souverain sacrificateur Aaron mtakota kuna sikoyo entre lieu très saint na lieu saint rideau moko na katikati au kabula bango c'est-à-dire kati kuna mutako kota te parce que na kati a lieu très saint place arche ya alliance oza ko symboliser prince nzambe zalaki sikoyo place ango ezaki na place moko likola arche de chéri batala boye guma mitu enfin que batala mista bango na place ya miséricorde place à grâce place Aaron so akoti ayena makila ya bangombe asopi likola entre deux chérubins ba mitu na se bazako implorer grâce ya nzambe mawa nzambe pa ya bato sikoyo soki souverain akoti ko na kati azaki na singa moko kanga ye et puis na singa wana ezaki na loketo alaki na 9 ngonga ezako lela to côté tabernacle parce que ma mingi mais pendant qu'on la kisa ko ngo lobike lieu très saint ezaki place ya prince nzambe mutu moko takokota kuna même moko Aaron yango bakota ko singa lokolo soki kuna esimbita kufi mutu akota tu bende ko benda parce que kuna mutakota te mutu moko takoma na prince nzambe okufa yango moni tango Yesu akufi bible lobi rideau ya temple et kabwani ande ça dit que oh mais kuna mutakota kate mitu ko mona ngobe parce que prince nzambe comme exposé et pas ya muto nyonso aza na lieu saint ça dit que muto sa mbi Yesu masia ba bengi sacrificateur prince nzambe comme vina yo yango biso bana nzambe to kendaka et pas ya nzambe te to lukaka prince nzambe te tango rideau pasqua ki prince nzambe comme exposé et kota kat na biso tozalaka na nzambe kat na biso nzamba da kat na nga na kata nzambe yango symbole wana rideau et pasuki mais si kan nzamba za ko batama o muta ko mona te e ko polele moto na nzambe obi ke sika wana mitune ebele ko ya na kati wana mpoto lango parce que ezaka même ne parce que ba rideau wana evana na mbula ba question surtout ko tuna ba sukula ka ngote ou bien ko donc makam to ko tuna wana ebele mikole ko ya en tout cas to continuer donc c'est ça to comprendre bien aimé ba mystère nyonso na otanga ndeko na ngai ezaka révélation ya liwa pe lise quoi ya Yesu Masia so tango Yesu akomi na quoi le but tout est accompli papa na ngai to komi na il y a dispensation, il y a grâce. Il y a un Bible lobby. Si du moins vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous, on appelle c'est solo possible yo ki ndenge nzambe na bolamu na ye apesi bango mosala pona bino. Ça veut dire que grâce dispensation e bay na croix. C'est que tango grâce e bay na croix. Oh nyonso za ko sala mais pas battre ça me beko. Grâce et ça sauter et ça grâce et ça parce que dato tiki mibeko siko mawezake yango point ya leza ki mawezake toza kozwa makambo za ko sama na sa mibeko to sauter ekulusu ekulusu ekaboli kanda ezako se manifester nzambe awa lelo kanda nzambe pa ya bato bandimi Yesu esala asute kanda nzambe ezako sala après la croix ekota na nzoto ya Yesu Masia siko lelo kanda nzambe na mwana nzambe saka asute malédiction na mwana nzambe saka asute parce que malédiction c'est qui awa après avant la croix na sa mibeko ekota na epa ya Yesu donc tout le malheur oyo nzamba zako permettre na sa mibeko esuka epa ya Yesu na croix c'est que tango Yesu akufi toute chose est changée. C'est là où bien aimé yoka mwana nzambe
Tu comprendre lelo, après la mort à Yesu, nous sommes sous l'amour inconditionnel à Nzambe. Nzambe pona apambola biso, a dépendre sous na makasi na biso te. Nzambe a béni biso na faveur. Nzambe linga biso na faveur. Nzambe aza elongo na biso na faveur. Pourquoi? Parce que 10% grâce, elongo li charge pas ya mutu. Et comme si charge pas ya Nzambe yemoko. Ngai Nzambe. Yango moni tolobaki na Exode 20 non Nzamba lobi yo muto kosala beauté kozwa Nzambe ke côté kosala image ya Nzambe te kozwa posa moninga te kolula te kobuma te charge ki pa tu parce que tout était centralisé sur l'homme, l'effort de l'homme, l'effort humain. Yango tango Yesu aye tango zo tambola na Matthieu 11 verset 27-29 alobi venez à moi boya epa na ngai bino o boko akosala mibeko te boko kosala te bo pesa charge wana ba pesa bino ngana zo charge wana ngana pesa bino repos la kisi bino sute boko sala ba œuvre bino mosami ka bondima. Tu vois, parce que maintenant grâce est bien mais maintenant grâce Nzambe achaka susu maladie na mutute waza kocha na seya ya mibeko Nzambe abomaka susu mutute nenga za koboma batu Nzambe atina ka Satan ako simba mutute nenga za ko permettre kuna Nzambe atina ka démonter pa ya mutu aya ko bebisa yo nenga za ko sala kuna. Donc tout ce que Dieu faisait en avant la croix, après la croix Nzamba sa ngo souté yango tanga kelo ko très bien bandeli après la croix condamnation nyonso condamné bat na sa mibeko lelo za la kasute Bible lobi na Romains 8:1 il y a aucune condamnation na banani na bato bayambi Yesu Masia. Il n'y a aucun jugement. Pourquoi? Parce que la grâce que la faveur mérité nanzera Yesu Masia est comme si Nzambe a traité na biso non pas selon biso mais selon Yé. Ici, quand on vit dans temps, non pas il y a tant de conditions à Moïse, mais il y a tant il y a inconditionnel. Donc, on vit dans un moment où ngolu mutu ezako permettre bisto vivre. Yango moni, yo kele robo très bien. Toke na Romains chapitre 3 verset 23 na 24. Babiloko le bien-aimé, eza makasi pour na kolo parce que ça dépend du temps, faut t'expliquer parce que au moins ngongeza souté presque 9 minutes. Parce que eloko esali batu passe papa be. To comment na système à croyance moko oyo par rapport à biloko to yoka, malheureusement passe na ngeza babiloko to yoka oyeza na ancienne alliance to connaît ko yokango tilelo. Oyoka, peut-être question me ko il a pas be. C'est que passer Charles de makambo ya ancien testament ancien alliance tout en ngoli sous-té question ko ya ndengona mutakoto na question non na le bon te to ko tanga ancien testament te to ko tangango premièrement eza ko pesa biso connaissance à histoire deuxièmement photo ye bango ke poto comme ta grâce et tanga na Galatie 3 tanga Galatie 3 poto comme ta grâce loi za ki pédagogue muta memi biso pas Christ. Yango moni ko tanga biloko est important. Troisième loko, tango to tanga l'écriture avant la croix, faut to interpréter ngo na lumière ya temps auto vivre. Après la croix, tant grâce. Ce qui te interprète on a selon liwa na lise kwa Yesu Masia te to interpréter ça kala, c'est là où toza ko zongi sa vie na biso na mentalité wana ya pasi. Tu vois, yango moni verset lokola oyo Romains 3 23. Romains 3, 23. Bato nyonso basali masumu mpe bazangi nkembo ya Nzambe na kati na bango. Na kati na bango. Bato nyonso basali sumu bazangi nkembo na Nzambe kati na bango. Français lobaka car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. So tangi ba version mosusu place à gloire ta présence. Donc bato nyonso basali sumu bazangi prince Nzambe. Or so dans le contexte la Bible oyo baza kolobela bato nyonso basali sumu ya Adam bana nature Adam bana prince Nzambe te kata bango siko tokoko suka na phrase oyo te so tozi phrase de succès awa to comprendre Bible te. Or na verset 24 elobi na biso autre chose 24 ba qui se passe que papa be tala na ça va, ouais, 24. Yoka, t'as la phrase il y a 23 et ce qui n'a ponctuation point virgule. Cela veut dire penser dans le silité. Voilà.
24 na point na et à conjonction. Ils ont corrélé penser à 23 na 24. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Ils ont banani tous oyo. Bato nyonso babota makina natira lisumu bazanaki nkembo nzambe prince nzambe batango nyonso ba gratuitement justifié bango na nzela ngolu ba komisi bango ba sur la tangi version sema ba déclarer ba juste non pas na makasi na bango mais na nzela ya ngolu. Yango moni to kokote ya Bible te na pensée ya phrase moko. Oh tout osali sumu gloire nzambe sukat na yote okabona nzambe. Non, mais la Bible dit ces mêmes gens là au baki na natira sumu Adam. Ils sont gratuitement gratuitement justifiés. Quand on dit gratuit, ça don. Et ça dit kabo. Yotem to sali yango. Tu vois, donc mon point y a le bien aimé, tu comprendre les 4 dispensations y a minene na katia Bible. Et chaque fois autant par exemple autant les sola Moïse, les sola Abraham. Abraham avait que na sa Moïse était avant Moïse. Plus ou moins 500 et quelques années avant loi Eya. Abraham, ti place Sinaï et Koraki, plus ou moins 500 et quelques mboula. C'est-à-dire que Batra Abraham, bakina man tete me be côté. So continue Abraham le soumwa nini a habité. Parce que nzamba loba qui rien na kati na conscience na bango. Mais so tuni Moïse, le soumwa nini a que le soumwa za ko buka mi beko. Donc c'est ça la compréhension. Parce que si Abraham, est-ce que Nzamba modisaka? C'est que ngale makamalate. Mais si pas Moïse, Nzamba modisaka. Yes, Nzamba a modisaka parce que ce que aussi mes côté aux a maudit. Si il y a sa grâce, est-ce que Dieu maudit? Non, parce que la malédiction tout entière a été tombée dans le corps de Jésus-Christ. Parce que maintenant, dans sa grâce, c'est là où maintenant tu as commis un nouveau peuple. Tu as commis un nouveau peuple dans une nouvelle ville avec un nouveau commandement. Hein? Na sa grâce, après la croix, Yesu a sécui, tu as commis peuple à Sika, tu vivre na ville à Sika, et puis na mibeko ya Sika. Notre mibeko lelo, Jean chapitre 13, Yesu a pesi bino mibeko à Sika, linga moninga na yo. Nous sommes au temps de l'amour. Nous sommes dans le royaume Nzambe et si Nzambe yemokwaza un peuple nouveau. Quel peuple? Bato a botami asika. Autant to botami asika na sa grâce, to botama na nature ya sa mi bekote, na nature kalate. To bota nature asika, nature oyo eza nature a Christ yemoko. Yango mo to na Nzambe elongo. Nzamba se permettra afanda kati na biso. Parce que tout ça bikela mu ya sika na nature ya Nzambe ye moko. C'est que on a tant auto pa banangai, eza tant ya ngolu oyo Nzambe azo salabiso faveur ya ko vivre elongo na ye. Tout ce qui se faisait dans sa loi, lelo baba na Nzambe to kontante parce que le message à danger ezawapi. O Nzamba ko cho maladie alinga te ya yo. O Nzamba ko boma mwana yo parce que oza ko tosate. O Nzamba boma kasu mutu te Nzamba chaka maina mutu te et puis Nzamba permettre ka santé parce que lo moko Nzamba loba Jérémie loba Nzamba ba Jérémie na mukanda ya Jérémie 29 verset 11 alobi na yebi ba projet na sala pona bino ba projet ya kitoko pe ya malamu ba projet malheur te pona ko pe sabino avenir à malamu et pe espérance. Donc Dieu n'est pas l'auteur ya maladie ya ba malheur à bateau parce que le projet o sala pona abe pona nga Charles les projet malheur te ya bonheur pe ya paix pe ya joie pe ya bénédiction pe ya prospérité. Donc toute cette mentalité wana ezo uta na mental non tous ces messages on Nzamba ko boma Nzamba osala boye démon Nzamba permettre ka Satan eza ba message na mentalité avant ekuluso. Surtout comme la lumière que Yesu et sa kufa toza un nouveau peuple babi kela mu ya sika na nature Nzambe dans le royaume de Dieu avec la vie nouvelle. En tout cas, merci beaucoup pour l'éclairage. Oyo witi ko pesa biso vraiment merci Nazasir na biso nyonso tout witi vraiment kolanda maloba ya minene maloba monene oyo motonankolo witi ko pesa biso wa motonankolo merci beaucoup na moni ngonga na biso ekoki penza na quelques 30 secondes nini okoki ko silisa na bana Nzambe to mbote to liloba moko liloba bona bana Nzambe nalingi bino mingi en tout cas souci na ngeza
to sosola solo. Bible ezaka moko, mais le que ça se passe, ba compréhension, na ba interprétation, ezaka ça la trouble dans l'église. Église na trouble pourquoi? Multiple interprétation de la Bible moko. Mon livre me moko, mais multiple compréhension qui n'est pas bien, ezaka troublé. Alors, ngana yo dans mon livre santo kat na biso. To zonga, to comprendre oyo to zoa to kozwa kate to zoa to vivre ngo parce que soko yebi solo et ko changer yo croyance et ko changer yo foi et ko peut so foi solo parce que bi solo et puis le ko yebi solo on ndimi solo o ko vivre pe malamu yango souci na biso ezande konangai to koma na point ya ko pokoka pour ça que la vérité donc yango moni ko hésiter soko na question benga papa be comme la papa be ou ben numéro de téléphone sur le karawana comme la question tant que ya papa be sur la question mingi to ya pour te répondre à la question na bino pour te faire sa lumière avec la Bible en appui ton la Bible pour te éclaircir les choses. Yeah, merci. Na lingi bino mingi est-ce que besoin mi nzambe nanga a connaît comme monisa et pas na bino afin qu'il y ait des changements dans toutes les situations où eza ko déranger bino. Besoin kimia et longa na bino pour vivre ngo na kombo na Yesu. Merci beaucoup. Vraiment merci beaucoup toko bengisa moto nankolo mokolo mosusu. Mpo teto sola to yebi ke moto nankolo alekanaka boye na BTV chaque vendredi. Penza merci na ndenge bo landi biso banda bo bandeliti ndenge to yitiko sisa matin na biso alelo toko kutana susu vendredi prochain na moto nankolo pena otika na kimia moto nankolo merci beaucoup. Papa merci merci papa merci beaucoup Nabino. Merci. OK.